Kimbangise. Pardon. Natango obusa mali kamobwe. Bon, hier amonaka makambo na âge ya 8 ans. Abotama na bon d'après ndenga lobaki abotama na 1968. Donc ceux qui âge ya 8 ans donc c'est que na 76. Donc amonaka yango na âge ya 8 ans. Tu vois, lobby, bon, tu enregistres qui est à cela qui vient, malade, mon abisso, mais le col a mis sa bateau, ça m'a passé. Mais à Bossane, moi, ma cambo, place au tango, avant Bozonga, avant Bokoma Namboka, Tatou Mususu, wana Bokutana Kiwana, oui, à la teki. Tango, na Bossani Baning Bande, Kobolim Bisangai, Tango to uti na Zambat, to Kutana, Papotan, to Leki Bandika, to Komin to Wano Zonga Nandak, to Kena Esengo. To bando beta banza manzanza na ko yemba banza manda kanzambe na baninga na ngato salaki na bango to mona papa mo alati bilama neti ya basango aba sultani ya pembe ime ya mwindu azoya kosia biso ba bilembo na elongi azora ba yoko zala boye me papa ngo zaki ne mundele te azalaki ya mwindu maboko na ezalaki na madusu na basikatrice te ndenge poto ekawukaka te me ezalaki ya makila maboko nosi mibale tina makolo alakisi biso mpe na mopanzi na ye biso toyoloba mawe banani basalaki oyo boye ye azoyelakisaka biso papa moko akuta likolo ya mboka akomokita tomona abandi komata oyo azawolakisa biso basikatrice na makolo na maboko abandi komata amati akomi likolo biso notala akomi likolo na biso abwa azala apepi biso kaka alimu akei sisi ko ndenge na ko mukolo boye nayebi ka chaque fois soki nafandi namonaka image ya papa Simon Kimbangu yango wana bandeko na ngai makanisi wana ebosanaka ngai te na mutu na ngai tina siko ndenge nazoloba boye nazomona image na ye na ndenge tozalaki mukolo mosusu nalandaki émission ya Kimbangise ya papa oyo aliandike pola otie na munoko kitoko papa ngo batunaka eke bana wana bazali wapi bana wana na vaku papa wana ezali nde ngai nayebisi mobali na ngai émission wana bazolobela wana ezali nde ngai ata baloba eke mpona okutana epai ya papa de ngenda avant oya audience yango ngai nabangaka nafandaka makanisi wana eyelaka ngai lobi ngai nadeside ke lelo nga fo nakutana na ye avant naya na bobangi wana nakebenga mama na biso na matete na ndenge toye nakomi na park bayambi ngai na ye papa ayambi ngai mpe malamu atuni ngai mpe boza na tike nga biso tolobi te akamati mpe mbongo ya tike na boboto singai antuka na eza esengo mingi mpo balobaki na biso ke ntango bokende bana na ngai bakoyamba bino malamu antuka namoni yango bandeko na ngai papa Simon Kimbangu azali mutu ya solo azali mutu ya lukutu ya mabete azali mutu ya solo poke maloba oyo alobaki na ngai yango mpe na ye kokuta na bana na ye na mwana na ye ayambi ngai malamu basali na ye mpe bayambi ngai malamu naza na esengo monene oza na lingomba nini naza na ngai na katolike wana mpe nakutana na papa Simon Kimbangu nazalaki na ngai na katolike bon batata bamama ndenge tolobaki liboso ezali présence ya bato moyen aloba nyonso ezali te bon ye azali catholique ma partir ya lobi na ndenge ayaki ntango akomaki awa lobi kokoma kaka akomi place kaka afandaki wana na kati ya shenoda kuna azomona papa Simon Kimbangu azaka liboso na ye bon ntango bon je crois malamu nazongisa maloba na ye moko aloba na ntango mwana na yo abelaka tusa ndeni papa Simon Kimbangu bon makambo mingi ozokobosa lobaka kobanga te ozali epa na yo moko bandeko na ngai ntango mwana na ngai azalaki kobela toke na mama yemo
tozomona moto azokipe aza te mokolo wana badokter basalaki grève tozwi taxi toye na centre médical oyo akimbangiste na Lemba tokomi kuna babande ozongisa mwana makila na mai ngai désespoir nayebi kake mwana ngai akokufa nalali moke boye ntango wana baozongisa mwana makila namona papa Simoki Mbangu amemi mwana ngai na lipeka nalamuki mbala moko nalobi mwana ngai abiki ezala ta ngai moko soki nazobela ou bien problème soki kaka namoni papa Simoki Mbangu problème na ngai ezalaka susu mindondo te nazalaka malamu tango okomaki lobi na centre et puis tango omonaki papa omonaki ndenge nini par rapport na papa Simoki Mbangu tango nakomaki na centre tango namoni papa nalingai nakima Mbangu nayamba ye me frère oyo tokutanaki ayebisi biso ke papa nzoto nde eza malamu te yango namona ye ke mpo nakende nayamba ye yango nazalaki na hésitation me ndenge namonaki ye namoni nde namoni susu papa Simoki Mbangu en tout cas naza na esengo munene ntango nyonso nazali awa namonaka papa Simoki Mbangu ndenge papa azali awa azali photocopie ya tata na ye moto akosa bino te namonaki ye muteme pasuki nga mbala moko me papa oyo lokola oyo nga namonaki wana mpe nazomona imagine ndenge nazali awa bon tozwaki témoignage na ye nyonso donc à la prochaine occasion boko koyoka yango po tozwaki nyonso tosolaki vraiment na nde moko ya malamu ye alobi boye à partir alobi ntango asololi na papa ayaki na mama na ye bon yo moko okoloba sikawa ozalaki na katolike bo décision nini oza na yango uta alobi bokutana na papa ngai lokola papa Simoki Mbangu asalisaka ngai na makambo nyonso na ye mpe pa bana na ye na maloba oyo alobaki na ngai banda bomwana chaque fois boyeba ke banda na age ya 8 ans lelo nakomi na 20 ans na ndambu me makanisi wana ebozalaka ngai ta moke te soki nafandi image ndenge nazalaki na age ya 8 ans ezongelaka ngai na ndenge tozalaki na ye yango wana bandeko na ngai nabosanaka ngo te en tout cas banda nayaki lobi ndenge nazali awa nakomi na ngai ndeko na bino nakomi na ngai mpe mwana ya papa ozalaka na zone nini boyebake nauti na Masina na quartier 3 avenue Mayamba numéro 68 bon baresponsable ya lingomba ya kote wana bokokutana na ye po ete bokoencadre po ete alanda malongi comme ça na juin bayamba ye kombo na ye ezali mama Françoise Mabiala Mantombongo donc makambo amonaka yango na vako donc na Mayombe. Merci beaucoup. Onkomi ya tata mwana mpe elimu santo kimbangise oye ya riboso ndenge ilubila ki mama Mikala ya solo bisiyon soto mwana kende tokozalanda kwa Nzambe beli ndenge tokozalaka kasi Nzambe ya mwana katikambu oyo ilinga kiye ifo isalama yangwana kamati mbula apesi mbula oyo mingi na katira bino mapoli
bon ndimi na bino kopola solo ndenge lubilibi suma mikala bozali basoda ya solo ya papa Simoki Mbangu oyo bozali kulona kana kati na yelanga na ye bozali basinziri ya solo pamba te soko boyete mingi na mbula boye pwate bayana ndoko nzambi zali pasi na fanda ke wana ntango mama Margarita zalake kuteya biso pamba te ngai na kufanda tango mulai pasi na Mukongo kutela mepe tango mulai pasi na Mukongo kilo mena tali ndenge botunda kiawa na tali bakoreki ndenge bazalaki kopola wana na baoyo bavandi awo vraiment isalinga pasi kasi na sepeli ezali mwadi kambo moko munene tomoni yango muke ndenge mutu yonso tu soko likambo ejuye meme soko mbula ezali meme soko likambo yango ezali ndenge nini kasi malamu asilisa likambo oyo eyeli ye bosi boyibi malamu ete mokolo mobisu oyo tokokutanaka tovandi mingi awa na centre d'accueil ngai na kati na mikolo soko nzali na kati na ndako makanisi na ngai oyo ozali kutungusa bato toujours bayaka awa na centre d'accueil toujours kuyaka wa vraiment kosalaka nga pasi soko namoni mawete malamu nde bokanaka na batata pase bakenda kobondela na bazoni na bango kasi mawete alobi te tokokanaka na bapasera papa Simoki Mbangu ezali bapasera badefami te soko todefaki bango wana nde komi pasi kasi lokola bazali bapasera tata Simoki Mbangu kuna mpe bango bazali bandimi wana bazali bato la kodefa te bazali bandimi yango wana papa biso koyakaka wana centre d'accueil ti na likambo wana tokokanaka soko ebongisami yango wana donc ntango mosusu nazali komona soni nazali komona mawa mpona mpasi oyo bino bokomonaka po ate boyaka mokolo na mokolo ya yenga ndenge nini bowololi ngai di boyidi ya solo mukuma nzambe apesi biso ezali mukuma moko kusekana te soko biso yonso tozalaka bato na mobulu soko nateyaka bino mobulu nde tozali na mpasi kasi nazali koteyaka bino tozala bana na bolingo tozala bana na mibeko e tozala bana na misala na ntina yango bamama na batata nde tokumini lelo le 19 janvier 1992 tozali na bobandeli ya mobu na sanza ya liboso kasi maoyo mazali koleka na mokolo malelo makambo wana mazali kotambulisa biso mwa mutu tozali koyiba na biso lisusu te esika nini tokumi esika nini tozali kokende na tongo nafungolaki mwa radio nawoka makambo oyo maza koleka na kati na Afrika makambo mana mapesi ngai mawa e soni pourquoi toujours epai na biso baafricain mpasi na biso ekosila mokolo nini ntango na sali tour d'horizon na likambo yango namoni ete soko tosengi bolimbisi te bamama ndenge na kolobelaka bino na batata 3 siècles lisusu tokozala sous la dépendance des autres mpasi na biso ekosila te bato bazali koyiba yango ntina te mpona nini bango bakembangise balingi basenga bolimbisi me pamba te tomemaki ngambo ezali kaka biso bakembangise te muntu mwindo amemaki ngambo me eske bamudela baza na masumu te oui baza na masumu kasi bango
on dirait ba épargner bango natina mususu te pamba te yonde tata yonde maman lokola ezali yo tata yo maman manso ya mabe yo salaki transmission directe na bana na yo yango wana bakolobaka tel père tel fils ya solo to bebe saki po ate mutu moko aya kosengela biso bolimbisi ezali te il faut bolimbisi wana biso